Mote balandinyo si ya magazi to komi wapi to ebisa kibino ke mwana mboka Eliezer Obaebi attaque mopanzi sango journaliste asa député élu député national mais place ba pona ki ezande na Lukunga mais député national alobelaka ye pa alobelaka ba électeur partout to se retrouver à na Kingabwa bomo ina simana honorable Eliezer likolo ya moto po ba ebi mingi na mutuka mais to zwaka mingi moto présent moyen de déplacement yango bomoni to telemi awa toyeba eloko nini aye awa pona ko défendre basalia awa to eloko nini mais tango momoni honorable aye bo fongole na porte bo yebi eloko nini aye parce que ba telemi senda oyo za mboka na biso ya Congo botiki na no mutu bo yambi na no mutu ndeza la kali yoga liboso bo papa ngande na lingi na yebisa yo papa oyo abundi bitumba ndeko Eliezer abundi bitumba na mboko oyo soko aye na porte il faut bafungola biso tozo mona pasi bendie ba yeko moni sa biso pasi na mboko oyo pona nini mibali bazo sala misala bazo futa mate pona nini bafungola ya kota c'est-à-dire le problème c'est quoi tozali awa liboso ya Soficom ezali société ya transport ya fret. C'est-à-dire le problème c'est quoi bandeko bazo sala awa baza impayé pendant 1 mois. Alors ndé tomoni honorable aye awa étant que député national il faut que prendre au sérieux et que ba libanais bazo sort na bango parce que ba ko continuer comme matériel sur ba congolais té ce qui a commis en haut est catastrophe pour les Congolais. Donc il faut ça l'effort tout à commissaire à qui des droits puisque bazo ba par na bango au bazo landela parce que un mal payé bazana rémunération à bien té bazo souffrir et puis yo pesi mutu salaire na été puis ozo longola e mbongo na ya kozango ndeni pe nana kolandele lokolo honorable aye awa alandela bango tina suka chaque travailleur azo mbongo na ye chaque travailleur azong sa na musala jusqu'à ce que barozo vérité à likambo ndele ko ngana bangola ato na comment la présence na mais bazo fungola même porte était je sais que bayena na été so parquet azawana faut pas faire la décret de force parce que za mboka na biso bakoko sa te ka kanga porte tieni ceux qui ba fungola te faut décret de force fungama yango toza na besoin ba travailler bazo ya awa avec beaucoup de rigueur faut pas fungola yango so ba fungola on te sait que mboko eza en état de droit mais sûr et certain lokola Eliezer azali awa et ko fungama kaka il faut fungama ce fungama te sait que biso za ba congolais te faut fungama. Il n'y a pas de question à cause de la rendez-vous. Il y a les gens qui revendiquent. Je viens ici en tant que député, monsieur. Ça va? Alors, il ne faut pas le bananga nazoya koluka musalate pour le bakiazana rendez-vous nangate. Vous lui avez dit que c'est qui les cherche. Olobina eken. Oui. Alors, wanana na répondre. Direction nini? L'Indien? Indien? Il n'y a aucun Congolais là-bas parmi les responsables. Benga responsable de mon koya. Ouais. Aya atele même on appelle ça l'ilobamo comme ça ça indien ça va? Loko ngaza molandi munene ya magazine toko miwapi. Loko zo sala passeport surtout to sala ba transport. So landi ba syndicat o bazawa to zala ba ona sokosid mais to mona ba ba komi na Sofitra. Ezo sala passe makasi. Ba condition que mutu doit travailler faut bénéficier du foot na mais ya biso na mboko na biso du foot na komi pose wango komi obunda o sala ba grève et ça biso na passe makasi. Mais comment la présence ya mona mboka Eliezer na porte mais d'abord ba boyi india boyi ko fongola porte. Eza passe eza modèle mboka na biso. Façon mboka ezo tambola ngo bazo zwa mutu makasi mutu rende ko Eliezer za mutu bakangele porte te. Parce que nous ko senga na ba autorité mboka. Bolo na osenga ba autorité mboka na biso. Maramboyo ebandaki na Transco sali grève tite zuba presque ba société tout au moni bazo déclarer ba salaire mais na osenga na l'état président Chilombo ozo landanga amekana ko luka solution ya peuple congolais pour passer le kitro awa yozo sala musalati pour sana biso awa na Congo za ya ke bisika bozo sala bo sala kamalamu boza la ka sécuriser bafuta kabino malamu pour que ba maltraita kabino te poza la sécuriser ça que mutuazana contrat ainsi de suite mais ce qui moninga du problème et il faut to landela toyeba
problème yango eza ndenge nini bandeko na yo oyo oyebi bango ti oui bayaki komona biso yango toyaki ke tokutana na responsable nyonso tokomona awa juste toéchange na ye mais loko ezokamwisa nga depuis toye awa bakangeli biso porte ndeko oyo alobi na nga ke indien alobi azalaki na rendez-vous na nga te donc ntango azolobaki azalaki na rendez-vous na nga te amoni moto azoya koluka mosala ou bien amoni un représentant du peuple envoyé pour représenter le peuple qui a mission de défendre ce peuple-là. Ou bien zakaka ndenga ngo bazwaka ba congolais bakanisi ke batu nyonso bazaka na poche nazo comprendre te. Alors nde yango na lobaki soki même un responsable congolais moko soki bazo banga ke na kota kuna abimika kawa na lobi na ye maloba mibale na kinanga. Ngana utina sekuna. Na yika o papa honorable Molière Molière azaka munene pardon azali banda yango le mbango kama koko ya na moni secrétaire na biso yo ayebisa papa wa ndele mukazate ndiye mukazate alobi benga ta congolais ba bisi Jean oh mon chef soit du chef de garage benga ya ba bisi ye ya to secrétaire bisi ya katoke le banda papa Lezera li banda papa honorable Zela to benga Fazal. Mabenga Fazal le bi akota te. Po yo zana rendez-vous na yeti. Fazal ndiye famille. Ndemo kolo société. Non, famille financier. Famille financier. Le chef de garage à lobby. Le chef de garage à lobby bango ba pelisa ka bango te. Vous monde, bango ba pelisa ka bango te. Ye Fazal a pesa ka permission bokota. Kolonga na yoki afana bima. Yanga loko na yawa en tout cas papa compagnie oyo ça les 18 mois awa impayé hein parce que ça va donc comme que syndicat na biso bongo syndicat benga syndicat un indien hein donc faza que benga syndicat benga na kaye hein l'état hein abenga na o président de la syndicat na biso oyo président de la syndicat na biso papa yaka Fazal a bengana ye, hein? Un Indien, a bengana président délégué syndical, hein? Ce qu'on dit que là, il est là, monter le black absent. Quand il y a ce lobby, il y a un salama. Ce qui a lobby, il y a un salama. Pourquoi? Donc, tout le monde qui nous donne un beaucoup de choses, on va continuer à passer. Chance le coup ye, en tout cas pas. Il faut qu'on compte. Ndoko bengaja. Ba bengana na brital ya koya na ba policiers awa na kachapa. 18 policiers en tenue avec 2 jeeps ya tango fort na jeep ya la police. Ba kota awa ba yebisinga na zaki l'hôpital ba policier ba kota. Na ye na koti pour défendre ba travailleurs directement à partir de kuna na se ba kalengai. Tous les policiers dans Tangi Bango 18 plus 6 antennes civiles. Ok. Balobi Nangai, yo président délégué syndical, oui. Banda les locaux kognata le soir on a kacha le pangote. Bon, na comme c'est que travailler koko mate. Hors de donner na monsieur Fazal. Monsieur Fazal. Fazal en wazanani. Indien, c'est-à-dire il n'a pas même gérant. C'est un financier. Ok. Sans contrat. C'est quoi chef du personnel là bino? Chef du personnel peut pas. Ensemble là gaïna. Papa donc na chef du personnel. Anya tawote. Yenda zaki chef du personnel. Bengana ye. C'est quoi tout kala ka yo. Ba bengani ba remplacer na mutuni. Ba ya ko cha muntu na bango soit du personnel mususu meto yebi pe yete. Mais azape député a posé qui candidature na ya ki kusala musala na ya députation mais ya ka wante ke chef du personnel. Yepe aza député. Professeur la main ndombe. Ye baza complexer na ndio na baba na onyo la baba bato. Ngai bazana banyongo na ngawa ekanga misoko 200,000 bazo futa te. Okoya ko senga mutu nyongo ye afuta makate. Bato bazo souffrir oza mwana lopango biso toza bana na yo likambo oyo ilifo telemela. Mbongo na nga soko 300 na zana pass. Banakoteka. Na banoteka awa. Malewa masanga makambo nyoso. Kopanye kangami mbongo nange kangami na kokende kosenga nani. Kwa maana kati ya kopanye oyo bazo sala misala bazo futa bango te. Bana bazo benga na bango na ba classe bana bavandi na ndako. Ba papa bazo futa mate. Endie akomi kolo ndako
biso bana mboka tokomi ba locataire pona nini boyebisa ye apesa bato mbongo na bango basi bakima bango bana bakufi bibembelali likolo ya mbongo ya awa bapesa bango nyoso wana ndenga nalingaki na loba bana balongwe na ba classe avenir ya lobby eza bana bazotanga te bakosala ndenge nini boyebisa ndie apesa bango kote finale na bango ya mbongo na bango bango balongwa basala makambo na bango. Daddy yo outi na kati na outi na kati pona honorable bia zalewa fona bima kaka yo bakangeli yo poste na kota sute yo pola ndika musinga matembele singa matembele ndenge mwa ndenge balinga bali banda parce que yo outi na kati oyeka boy me baboyi ko fongola pona souffrance zali awa il fallait papa honorable akota to expliquer ye souffrance ni beso de mona awa monsieur Kotala musale silio sale silio c'est poni regardez aboyi ko fongola na mutifu nini na yibi esilite fo fongola Daddy bande ko ba comprendre bon mona que non honorable d'abord azali banda baboyi ko fongola porte parce que lo lenge nini basali o bakumbaka mituko bakenda matadi ba matetaka bango ndenge nini parce que élu ya peuple oyo azana laisser passer partout o azana droit de défendre le peuple partout et ba kangeli porte depuis to komia bomoni ti ba keko lukana parasoleil ba tiela e po moyeleki mais moko akati abimi ayamba honorable ba pesi ordre de sécurité fongola été bon comprendre le lenge nini peuple azo vivre awa mais ça elengi parce que honorable eli a peuple ye moko à vivre ngo biso to komia pito so saka musana na biso papa Félix trouver yebisa ye même yo pe kotika biso te sala makasi baka beleza liawa ebelege ya lobaka l'état na biso na poche na ye bamba koka eza papa ngana zo kende eloko boko retenir eza moko soki eza na bato bamesana koloba ke batia l'état na poche l'état oyo batia na poche wana asi akei oyo toza na ye sikoyo eza l'état ya poche te donc toyaki d'abord ce qui m'étonne et ce qui me fait mal eza d'abord bandeko na biso bakongola yango baza na kati ntango bazoboya kobima et c'est pour leur bien parce qu'un jour bako subir la même situation oui ndenge moko bandeko basalimi ye ndeko wana soki endiango soki ndenge nini je pense mercredi chef de l'état koyamba ba délégués syndicaux ya ba travailleurs ya ba indo-pakistanais et ba disposition kozwa yeso mukolo société ko komone nani komona ye monsieur Farid Somzi Hussein yende nde mukolo compagnie papa mukolo compagnie ezali établissement so tolobi compagnie yebisanga ezali associé ya bato ebele mais ye eza établissement aza ye moko aza na société azali ye moko monsieur Somzi Farid Hussein nde mukolo compagnie papa compagnie kombo na ngweza nini Sofitra oui ya transport asalaka transport asalaka kaka transport 30 ans 30 ans même compagnie au moni ouais papa fikise caméra même compagnie au moni établissement oyo et sali Londres ndenge azali wana na Londres azana compagnie mususu na Canada azana compagnie mususu awa na Kenya na Mombasa azana compagnie mususu ya transport source nango wapi awa azako lobekeza bilanga na ye mais biso yo to sali to zala bato ya 32 ans 35 ans 28 ans comme vous me voyez musala na sali 28 ans awa na société 28 ans ngai bato ya 35 ans 30 ans bazali awa bamuso basi bakufa mais ngai na kufeli nini intérêt ba travailler parce que baza kufuta mate barrière banda na janvier 2017 jusqu'à le mois d'août de fin 4 mois au etikali eloko mon côté to solo la l'amiable na kati ya lupango baye to na moni ke na compétence na ngai oui
président délégué syndical na bengi ba permanent ba ye ba sololi alingi kotosa te toke dans l'inspection du travail inspecteur aye monsieur Katende en plus monsieur Robert ba ye na kachao monsieur Fazal toza na kachalo pangwa yaka to solola alobi na koya telefona senga patron nga permission soka ndimi bongo na koya kota patron mwana ya patron monsieur Anif azande na Kenya esika compagnie na bango mususu mais azali awa na minute ozoro ba ye famille mobile afanda kwa ba vandi na kata ville awa na immeuble ya Congo Futur. OK oui na boulevard Congo Futur za banda ko ebele ya place juste en face ya poste Congo Futur ezawa photo Guy kokanga na photo Guy wa aza entre 7e niveau. Numéro 704. Alors, l'inspecteur Baya wala kata lupango aboyi koya alobi avant ya konel fo patron na ngai aye bisangai na ya. Alobi non avant pe na ya fo na tuna monsieur Hassan oyo zali divisionnaire de l'inspection du travail. Mais tout le monde angoulouche aboyi koya. Tendeko Eliezer. Oui, Tendeko Eliezer. Vous n'avez plus mon numéro apparemment. D'accord. Là, je suis à Kingabwa ici, devant la société Sofitra. Vous connaissez la situation de Sofitra? Oui, oui. Oui. Rencontre, je vous présente ça. Vraiment, vous avez un très grand rôle à jouer pour nous faciliter l'accomplissement heureux de ce travail-là. Oui, oui, j'aimerais que vous puissiez noter dans votre rapport la société Sofitra. Comme ça, quand on sera dans cette discussion-là, parce que tout le monde ne sera pas là, il y aura l'échantillon des syndicalistes et des autres. Comme ça que leur cas soit aussi soumis, oui. Exact. Okay. C'est ce que je suis en train de faire ici, de voir quelles sont les différentes communautés du côté employeur qu'on va éviter. Regardez un peu, vous êtes honorable, vous arrivez à la porte de la société, ils ne vous honorent même pas et ils ferment la porte. Oui, papa, on a bengi les inspecteurs du travail. Oui. Parce que rencontre on a toujours au chef de l'État à na employeur. Hein? Bakozwa batunyo sauté mais bakozwa ba représentant par couche. Tous à niveau wana lisusuté et puis il y aura aussi quelques syndicalistes. Il y aura l'ONEM parce qu'on aime yende bazali ko funda ke ba société de placement biloko ya sous-traitance. Ye mutu azali ko pesa homologation. Ye mutu azali ko favoriser bango alors que ba sous-traitance c'est belé et ça que par agent ceux qui bazo futa par exemple $500. Bango bazo pesa agent wana $120. Donc tozo boya la politique actuelle est chef de l'État et ça y a que à l'exploitation de l'homme par l'homme. Et biso bon vous êtes témoin papa tokeya toebini ntokosala. Merci. Abalou Kende bomoni ke non porte fongomité parce que indien a question apesi autorisation ti. Boni député national baso kangela e porte. Boni kasi ba travailleur modèle baso maltraité bango parce que indien lobi ke mboka o asomba na mbongo yango azosala o azosala bomoni ndenge déjà mon mboka honorable Eliezer a démarré moto na e a komi ko kende parce que porte fongomité mais alaki bango ke non attaque député attaque élu ayebi oyo akosala botala ndenge honorable Eliezer abaluki na boto tout bomoni bazali banda wana eza bato basali ba 35 ans basali ba 19 ans mais baza impayé mais mon mboka Eliezer député national alaki bango ke akotika parce que musala o baponaye yango